Chinekene. Oluo. Papa, maman, Elenge, suivez toujours votre film nigérien La Solution avec votre aimable frère Germain Dibandi, les rois Salomon, les tontons national, sur votre chaîne de solutions Solid TV. Solid TV, votre chaîne de solutions avec les tontons nationaux chaque jour 14h et 23h sur votre chaîne, votre film Nigeria avec les tontons des tontons Germain Dibandi, le roi Salomon. Vous ne serez jamais déçus. Osana Posa, il y a ma publicité. Osana Posa, il y a promotion. Osana Posa, Babetali Solo, Balobela, Église Nabino Peba, l'activité Nabino. Vous contactez toujours votre aimable frère Germain Dibandi, le roi Salomon, les tontons nationaux. Vous ne serez jamais déçus. Restez toujours branchés, scotchés, cimentés sur votre chaîne de solutions Solid TV. Vous ne serez jamais déçus. Tonton des tontons, les rois Salomon, tonton Germain. Restez toujours branchés, scotchés. Vous ne serez jamais déçus sur votre chaîne de référence, votre chaîne de solutions Solid TV. Chaque jour, 14h et 23h, vous ne serez jamais déçus. Chinekene, mon bébé. Et comme ma nani. Bokoto, filmé et bandi. Tata, maman, Elenge, Bokoto, filmé et bandi. Suivez toujours la solution avec votre aimable frère Germain Dibandi, le roi Salomon, les tontons des tontons, les tontons nationaux. Filme yango ebandi tolanda filme oyo oyebaki nanga tonton de tonton tiela biso filme ya bolingo natieli bino filme ya bolingo bino baamore tolanda mozindo ya filme oyo bolingo tala oyo tindi ngai nasala. Bolingo tala oyo tindi ngai nasala. C'est que tu m'as obligé de faire l'amour. Awa tomoni film ebandi mbala moko na fete moko boye. Bato bazo sepela. Bako sepele ke netika libala. Tolanda mozindo ya film na biso la solution avec votre aimable frère Germain Dibandi, roi Salomon, les tontons des tontons. Ah, tomoni ba cérémonie ya libala awa. Bato bazo balana. Kina makino mada. Kina. Tomoni mwasi apesi mobali na ye masanga. Chacha muna kwenu ezo. Ah, muna kwa mboka eke ezongi. Tolanda mozindo ya film. Merci beaucoup. Moi mon aina munduki. Echemaka. Dino to lekawa. Nga yabe ya betie masasi. Mwana tula muzi ya. Moto asimi munduki batunaka agi na ete lelo. Moko te kati na minoko akotika li awa. Abeti mobali masasi. Abeti pe mwasi. Aboumi ba marié. Qu'est-ce qui se passe dans le film Oyo?
qu'est-ce qui se passe na film oyo? Alingami boma. Si bolingo tala oyo tindi ngai na sala 5 ans avant. Tola na mozina film na biso abalaki 5 ans avant. Toka lisolo oyo. Nalinga ko mingi. Ozali eloka malamu oyo ekomelanga na vie. Nga pena kolinga o libela. Place nyonso kokende na kozala. Peple ne kozala peple na ngai. Pe peple na ngai pe kozala ya yo. Nga pena lingaka yo. Nga pena lingaka yo makasi. Ikem fana kende sikoyo. Mama na nga ozala na ndako. Promettre ngai ke oya ndenge toyokani. Oui, na osala ngo na promettre yo. Ojo? S'il te plaît, zwa soin na ye malamu. Azali onyo sunaza nango. Ekene komi tungisa mate na ozwa soin na ye malamu. Na mono plus tard. Bye. Yo, otika mobile bato bendeni, ozotika kidi babwe. Mobile ya boye, oza pena chance ya kozwa mobile ya boye. Lokola tonton de tonton, na ye bien ou bien. Tokene mama na nga ozela na ndako. Ndeko na ngai. Yo kendaka ba rencontre na yo omemaka moninga. Pardon, nande au travail awa. Yasuna mai te awa na tuko. Ozoka. Okende zonga ta bidon moko, oke tokelanga mai. Oyokinga. Oui maman. Yo eloko yo yebika ke oyebi kolobaka ke nebi kolia te. Kene na otokelanga mai. Foye bake bon okende na zamba okende koluka eloko kolia. Mama foba no olia te avana kene kotoka mai to na kene koluka. Osikene yo kaka kolia nde oyebi. Ma oza maladi te mama na njolo na yo ki na yebi onga na osala. Kende nanu na zamba lukano eloko mama lunga oyoki onga na bisio. O comprendre? Foyo ka onga na ebisio oyoki. Sala onga na ebisio. Enga ke yina ba leader ya basi. Toto ke totala muto za maladi kuna to examiner ye. Ni na omona kuna. Aye wana aye. Aza wana. Bonjour maman, madame. Boye malamu. Ouchu wapi? Otiki ndako na tongo. Ngaka nyeti okozonga wanzoka nde zoba ikeme fwa wana. Yo ebike tozene loko olia te na ndako. Problème neza nini? Ebisanga nanu. Maman naza désolé. Désolé pona yo moko. Continue kana li oyo. Parce que oko regretter onyo sozo sala. Oko finir ko regretter, ya komi pesa pas vaut rien ikeme fwa wana. Oyo yebi osala. Maman ngana wanga njolo no wanga kende kuna avant que ya préparer biloko. Pona yo oko regretter. Ngane mama mutuna nazo modiri yo. Mama komodira ka mwana boete. Oyo koko akomona musika ata yo matidi kolo ya manga ya nzete okotika komona ngote. Pe ko comprendre ngote. Mengai natiki yo sala parce que na éviter problème les années kitika conséquences au congé que mieux que conseil. Sala o sala ngana bishio ngana kei na ndako leader ba femme. Na kei na docteur ya village pona a examiner ye. Sala o ngana tindi o sala. Rassure-toi ko préparer biloko. So aussi so ok non pas ikeme fois. Le problème est parce que yeza oyo nde olingi. Ngana kei. Conseil gratuit maman kolakela kabana na oma bete souhaiter la ka bango bolamu parce que toyebi lobité.
Et alors ba relation pe misusu eza ba kolo ba komonaka o ba komonaka yo ko monaka ngote ba ko yebiso ko makamu yo ko comprendre te peut-être bango nde ba bima basala mukili ba mona mukili liboso na yo ba yebi nini oyo peut-être yo zo comprendre te zo mona te ezaka conseil gratuit ape to moni awa mama o akobeleke makasi docteur azoko examiner ye. Oh, ce docteur koningisaka mutu boye nini nango ezotambola te. Madame Elisabeth aza vraiment malade, faut tomema ye mbango na hôpital ya munene. Hey, tomemi na ville. Hey, Madame Elisabeth, s'il vous plaît, je t'en supplie, salez-le mon pour la maman nangai. Nazo promettre autre qui so ça quelque chose qui a biki toto kufuta to zong c'est la mbongo. Pardon, ça quelque chose pour la maman biso. Ko tika na komite communion ko la te tika ngana tala ni na ko sala. To luka to c'est le moko pour maman na yo ayoka bien abika. Azali leader ya ba mama akoyoka malamu. Madame Elisabeth, on a posé un mbongo pona to meme no hôpital aussitôt possible. Docteur, yebisanga yi. Ezo senga combien? Na ba transport, na ba dépense mususu. Tokoza ata na posa ba 80,000 naira. Hey! Maman, 80,000 naira. Ok. Et ta problème te. Benga nebiso tika olela te. Docteur, s'il te plaît. Ngai na sola nanu na basi ya communauté. To mekana ko sala neni to sala poni to ko maman quelque chose. Bo sala ngo rapidement. Na o sala ngo plus vite possible. Il faut ma tika kolela. Ce qui na quitté awa na keima moko na ndako. Tika olela. Ça va aller. Oh maman déjà j'ai des intentions ko kufa boy. Ni nango. Balala bon. O pesa bato impression o benga liwa. He. Ikene fu mwana na ngai. Ozaka mwana nga mobali mona za na ye. Ozalika garçon moko famille na ngai. Raison o ngai na ko sala o nyonso ezali possible. Pona natangisa yo. Ni natekite. Nateki ba mabele bele na ba bien misusu pona kaka ko assurer éducation na yo. Sikoyo yo kati betide. Na moi yo esengeli sa activité moko. Nebi papa. Na luka ni na ko sala. Na trouvé eloko na ko sala te. Hey. Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Mwana nga mobali yebisa ngai. Nini ozo penser ko sala ko activité. Eza muninga mo autre na tutanga na ye. Na meke ko benga na téléphone munima ne eleka. Tango na juillet alobi fona landa ye kuna ville poto bunda ko bunda de yoningo kene su ko bunda muninga no wana asala nini comme activité nebi vomate tango na kozwa na téléphone nde na oyeba nini wa salaka. Bonjour papa, moi nga mwasi ozongi je crois osombi o nyonso natindaki osomba. Mais ngai na tize 20 naira na pona osomba. Na kelamba biloko wana na kapinanza yo pe na pona biloko. Olingi kolia mingi. Yo ozongisela nga 20 naira wana yo kokisa ba besoin na ozongisa mona nga. O luka mo ozonga mona ebika kolia bino bilo bo ebika kolia. Mambo ebika kolia.
bino mukomsu bobo komisa lokola musuni na bino. Mwana nga mobali tozonga na sujet na biso mwana nga ya mobali nazo biso kaka eza na tante tant ezali mbongo s'il te plaît mwana nga mobali sala noki o atteindre moninga na yo po ke na ville obanda ba activité yoka nalingi ke obala noki po opesa ngai bakoko papa s'il te plaît faut na sana eloko moko permettre nga nakende no ville nga na oyeba oyo na kosala wana baparane na bakoko tolanda mozindo ya filme na biso. Suivez toujours la solution avec votre aimable frère Germain Dibane le roi Salomon. Merci pour la suggestion na bino, merci pour la appel. Madame Elisabeth, maladie ya leader na biso oyo faut to agir manoki avec la tota faut qu'il na suggéré il faut to former ba ancien à propos ya sujet oyo peut-être bakoza na mbongo mwa mukie pe ko aider ye parce que mutu moko ta bina sujet on a communauté biso moko to fonga mitema faut to sala quelque chose eza ida malamu nga moni okola il faut que kolobela na ba ancien to so na ba ancien eza malamu butwa lelo na ke koluka ba ancien ya communauté na biso parce que eza interdit que moi oyo et vous mettez to regarder boite photo ça quelque chose au rapena muta sagesse au réfléchira bien au pesa kaka ba idée bien donc la tonton de tonton a tika ko ba boye na ko kana nga boete tellement oyo toloba ya ngone za solution malamu soki idée wana to sala mpona l'idée na biso tout na ba ancien to contribuer pour na mbongo wana pe nous en a raison l'accent bossa na ngona no prochainement comme tu nsamate nazo ko insister to la na mozina film na biso obike na lelo fort ngapi na linga ro ikem kana misu na yo nana montre na action au mobe kanga misu danga ida kanga oza sûr wana nini tada dans fonga pomme meme les pommes wow joie bakado mike pe ajouera rôle na bolingo eza kitoko oyo ezali sembo ya bolingo ya ngai na yo est-ce que oyebi yango osepe nango we o apprécie yango nasombi ya couleur rouge parce que couleur rouge ezaka signe ya bolingo esembo za bolingo nalingaka merci beaucoup mon cœur nakoli yango est-ce que osepe nango lakisanga baolia pomme kitoko bolingo ezalaka l'amour n'existe pas, il existe que des preuves d'amour bato baloba ope moningani yako yaka o camarade ya mwasi tolanda mozindo film oyo tie ya maka naluki yo partout nza kutu pa na yo na ndako kucho oza malamu wi na malamu no pense tamula malamu na bolingo na ngai mwasi ya bolingo toke nanu kozwa bakoni avake ere pusana namoni okokende siko
nalingi te ke mama na yo asenerve ndenge asenervaka avant nakende yebisanga ke olingaka nga mingi obike nalingako mingi lobango kaka je t'aime lobango lisusu je t'aime lobango lisusu d'accord kasi nalingaka yo vraiment nga mpe nalingaka yo ebujingwe d'accord ok malamu bye conseil gratuit kebaka na barelation na yo komelaka bakamaradi na yo wana conseil gratuit ya certaines choses na vie nake kotala moninga na nga namema kamaradi na nga bokei le cœur de l'homme est tortueux méchant qui peut le sonner oza nde moto ya basentiment oza vraiment moto ya basentiment apres lobi ntango ekobalukelo mabe o mokili eza mabe yokanga malamu mobali mpe mwasi mokolo mpe mwana bana nyonso batutu ya kabine babike tu famille bafamille nyonso fo bafuta 800 naira 800 000 de naira parce que bapesa leader de femme mpo bamema leader de femme na hôpital awa azotambusa message que bato nyonso ya mboka bapesa bambongo cotisation mpona leader de femme akende hôpital azopesaka communiqué na message na ye toyoka conseil bainvite yo quelque part olingo memaka baninga na yo mokolo mpe mwana tata mpe mama bantu ya kabine badeside bato nyonso ya mboka fo bafuta 820 naira parce que tosunga leader de femme akende na ville mpona traitement na ye bokende koinforme bato nyonso oyo bazwi message oyo te bakopesaka message communiqué ya village boyoka ngai moto nyonso mibali mpe basi conseil gratuit yo babengisa yo kaka boye pa chéri na yo to fiancé na yo fona mema moninga na nga wana memaka bien okozwa mosinzo nde koyeba nayebi ke baconseil mosusu napesaka bino nangi koloba te ke baninga nyonso baza mabe me yebaka moninga nini okoki koemele na makambo na yo bato mosusu bazala na keto amoni yo ozwa na libala malamu ezoseplisa ye te moto mosusu amoni yo ozovivre bien na mobali na yo eseplisa ye pe te donc yesu wene eza kaka ke bokabwana même problème oyo oyebisa kamadi na yo azorepete ka makambo moko ande koloba nakobandela yango te na continue kaka korepetaka makambo azoloba tokopa deja ke azopesa message na yo moto nyonso fo apesa 820 000 naira mpona batraite leader ya femme tolanda mozina filme na biso apres tout tozalaka mpe na humanisme boyokanga malamu moto nyonso boyokanga malamu basi mpe mibali mikolo mpe bana mike bato ya kabine badeside ke famille nyonso bafuta 820 naira auprès ya leader ya famille pourquoi leader de femme akende hôpital général ya ville mpona traitement na ye soki boyoki yango bopase bainformation mpo batata bamama na bino eza compliqué oyo affaire nini o oroto yaya koloba boye te tolanda mozindo ya filme na biso le 20 décembre au tonton de tonton azo organiser événement na nsele
baartiste bakopreste, bainvité bakozala, kolia komela, olingi oparticipe, contacte tonton de tonton. Bengaye, otuna comment faire pour participer na événement wana le 20 décembre oyo. En plus de ça, ozana posa ya ba portrait, ozana posa ya ba reportage, ozana posa événement par de ça visage gentil tonton de tonton azawana na équipe na ye. Nando benga depuis semaine passée ono le kate ndenge nini. Nyonso ezoleka malamu. Ndeni mpo na makambo tosolaki na yo. Yo ifalaki oyo na 100 000 naira po ya na connecter yo na 100 000. Mais mbongo eza mbongo ebele ti. Ikeme fona za mobali. Komitungisa bango te po ba mbongo wana, lobana na baninga na yo, na papa na yo Lucas 100 000 naira oya awa. Ça va na bela yo serait proche. Mais après je compte randi à plus 5 000 naira. Na retrouver mbongo nyonso wana wapi? Ikeme foma. Na yo ki ndongo yo sola na muninga na yo alobi nini? Atiki nga na viva na afepe nga na viva na ndako na ye. Mais abi akolanse ngai na business na ye. Mais azosenga ngai na mema 100 000 naira po asala nyonso wana. 100 000 naira, eza mbongo ebele. Tokotrouve mbongo yango wapi? 100 000 naira. Mwana ngai. 100 000 naira eza mbongo ebele. Ata meme toteki nyonso toyango na ndako, tokokuta ata kozwa 20 000 naira te. Hey, papa leli, nzambe na ngai, nini mwana ngai ifuna asali, naza incapable koluka 100 000 naira. Nakokende wapi kozwa 100 000 naira? Nzambe na ngai, yokela ngai mawa yo. Obiam. Tolanda mozindo ya filme na biso. Lekawa. Na mweti omemi mbongo na yo complet, au complet. Très bien, okoko kende. La suivante. Nkolo kwa. Yoga kombo. Ozan échange. Bata village baza kofuta bambongo pona bakene ko traiter leader des femmes. Keroka. Ofuti pona yo pe pona mama na yo. Différence ezate te, différence ezate. Kende wala ndia ya Anthony Mbafo. Oh, le cas de Ode Keke. Nani aza le prochain ou la prochaine? Daka. Onin. Mbongo oyo eza mingi te bakisa. Nini ekomela obwe? Nini etambola te? Poni osabwe? Afoti na ote. Onani? Yonde mwana ya Angeline, eza combien ya pesi combien? Ezali monta oyo ya pesi. Nga pe naza maladi ko. Yo, bakisa mbongo. Ya kozwa retour na yo.
Pesango. Komono nani? Ki o mwana ya okwana. Pose no na ye nani? Ye komona ye da se ki o sepe zoba sepe nani? Na bi mwa mwasi oyo. Abakuta na na sanzi to. Mowale bele mwana mai. Nina ngo uzape na kimia te. O se rappelle pas mninga na wada na ville. Ouais. Accepter nga na vana na ndako na ye. Mais alinga prendre nga business na ye. Marusenga ngai 100 000 naira ava a brancher ngai 100 000. Ya mbongo ebele. O trouver mbongo nyonso wana wapi? Na ebite. Naza confuse. Hey. C'est compliqué. Ebini. Zaka calme. To luka ka moyen. To luka mbongo wana. Ko se déranger te. Merci. Nana cadeau pona yo. Ya solo. Ya wana psona toi. Oza sérieux. Ngapena linga ofo. Tola na mozina film na biso. Linga mwasi wa linga kayo adaka pena souci na yo adala posa pe avancement na yo. C'est ça ce qui est important. Kolinga te mwasi ka oyo kolinga ka wana o adaka tuna souci na wote akotaka ka intérêt na ye. Bon après-midi naza désolé ne koya greta. Boni ye. Nasisika ko tube tonga sikoyo. Yoko pese makasi. Mais état na yezo ko se grave lisusu. Yo na peuple na yo bomeka ko sala effort pour tout que l'hôpital a facilité te ko perdre ye. Njombe o. Tika kolela komitung samate. Komitung samate. Pona mbongo nane ko kite. Mais village va continuer toujours couper ça. Tout ça les mots to ça mon wana po ba même en hôpital général. OK docteur, merci beaucoup. Nzamba pambola yo. Tango ekoma ka complète obenga yo. Kana biso tika kolela. Ozugo tika kolela. Tika kolela ozugo. Nebza ko na kosala tout mon possible. Aka leader ya ba femme. Ozugo ekoki. Tola na musina film ya biso. Florence. Condition ezo ko se dégrader kaka jour après jour. Hey! Madame, fallait mona ye. Eza pire na nyonso oyo. Mon auto recoté oyo. Et comme ata 6000 te. Ya solo odolo bangwana nini? Ndeni o expliquer de toutes les façons. Il y a problème te. Oko sa sikoyo. Kende skonda ko pa ndako okene o récolter mbongo. Parce que za batu mususu ba accepter. Mais siko pona nini? Bazo pesa te pona nini bazo pesa te. Baza supposé au salango, na ba teloni ekanga bango. De toutes les façons,
soki balingi face à face, soki balingi tranquillement toza wana, soki pe balingi tokoma tina la police toza wana, oyo esengo sala nga tioto mona ngai boye nazali na solidarité na yo nyonso okosala nga naza wana na yo, nga na tindi yo na bandako na kende salango malamu. Pesa ngai registre na ye ba deja banani bapesi na banani bapesi na nte. Ok. Ifai churo. Ifai. Oui mama. Nabenga yo combien de fois tala ye. Oui mama. Nebi kaka olali après avoir kolia. Olali. Oliete. Hein? Kende na simana omona registre appel eza wana. Registre eza wana. Sano kikane na soko yebisao. Tokene ndako apres ndako. Zana confiance na ngai. Zana confiance na ngai. Ah, yango yo. Tala. Tala siko. Hey. Baza kutu mingi te batu bapesi. Komi tungusama te yo. Même bango kutu na bapesi te. Yo tala bien après okoya okozongela ngai. Nake maman pona bango kokene ko récolter mbongo. Na kolandela ngo bien na nzanzela. Ouais, to mona na po salango malamu. Leka ba pale nyonso ya bango. Bona leo. Rasi toi kozwa mbongo nyonso to wana. Mama ngana na nzala. Yo. Yo mama lolela nzala. Olingo lela trop. Wapi na malela. Gi malela. Yo pena za pena gi malela. Ba. Naza wana zelangai. Onye. Hey. Florence. Bonjour. Mon mobile na yo aza malamu. Tout va bien. Ezaka que na vérifier registre wa parmi bato bapesi contribution bango. Pona leader na biso ya femme pona basoin na ye. Yo posa parmi bato yo bodo coordonner. Yo na famille na yo. Nanu bapesi contribution na te 820 naira. Florence. Nalingi opesa nga mata muke. Na futa. Peut-être semaine prochaine. Maziago. Pour une semaine prochaine. Yo lingi akufa après opesa mbongo semaine prochaine. Todo ba 800 naira. Koloba semaine prochaine tenana ngopusa siko. Kende zo mbongo ngana kende. Nazala mbongo me nazala ngo siko te. Nakopesa yo zo ko finga ngai. Yo zo finga ngai. Ça veille naira nde ninyo. Mazi aigo s'il te plaît. Et là que na finga yo. Nazala ko nesi l'impression que nanda kunyos oyo. Yo zo ko manquer 820 naira pona ko contribuer awa. Mazi pardon. Pesa nga mbongo nyos oyo ozalika kotambola kaka na village oyo na bana basi. Yango kanu tosalaka. Taye wana paye. Nyango elekawa. Okuku imaginer mwana ngai. Aye kozwa mbongo ya contribution na promettre ke na kofuta ye. Abandi ko inciter ngai. Plus encore afingi pe yo. Eloko kaka oyo yebi kotambola na sima bana basi ya mboka oyo. Nini? Madame Florence ndenge nini ebandi nyonso tu oyo. Pona nini nango oye na perception pona ofinga papa na biso. Eloko na fingi yo te parce que ozali une femme mariée. Une femme mariée sinon te nanga na sala mongo nanga na benga bimiso. Asekie.
Florence. Nini o nga na monité na village oyo. S'il te plaît, oh, il fait me kuma. Donc, au thème na liboso na nga, na courage nyonso, ya oloba na ngai boye, ikeme fuma. Osala nini na communauté oyo. Olie oluka o ezali malamu pona vie na yo, yo tambolaka na village na ba fille. Yo kanga soko ebi kosala o ezali pona yo pona papa na yo. Okota na ndako ozwa 800 naira o ezali nga na roblame te, na roblame nde ngai moko pona koti na parcelle o ya pauvreté o ezopesa soni na communauté oyo. Nzombe na ngai o efinga menini oyo. Florence, ozofinga biso. Ozwi kilo ya kofinga biso. Ozali kofinga biso. Maziago. Eza yango eza question kutu te ya kofinga bino awa. Entre bino mobali bayebaka ye na mesure ya proche na ye. Soko yebi oyo eza malamu mpona yo. Yo koluka mbongo pona o valoriser misérable vie na yo. Mama papa okoki ko imaginer moi mwasi oyo moi femme oyo azoko kende ko compléter pona bato mwana ngai tala asali yango devant biso mwana ngai izala calme ezali bato nzambe ngako boma akokomisa eli boma zela na comprendre parce que nyonso oyo ezokoma pas parce que na parce que nazwi ata 100 naira te mpona kene ville mpo nazonga ezali pasi mpe mawa. Batraite nga na nyonso bandeko toluka mbongo likolo ya mbongo nga nazangi ntango oza pauvre bakoyebisa o verité te mutu moko akondima yo te mwana ngai zonga mwana nga o bandeko toluka la totika ba distraction koluka pe mbongo na ndenga mabe te mon frère eze o ezali mabele 80,000 naira na oteka ngo 80,000 naira eza ebele na peso ka 30,000 naira eza mukie mabele oyo ezali fertile te eza kaka nde kaka nde patate douce nde nalingi na plate tala kuna ebandi kuna na bananie wana ti na nzela oyo ça va en bref na soda on a 50,000 papa parce que on rencontrera makambo nyonso na peso 40,000 soki esimbi te luka moto mosusu ok tosabwe tiata 50,000 te eza oyo ngai na kosala boba pas de problème oza moninga na ngai pesanga mbongo yaka na pale alors tosine badokima nyonso pas de problème opesa mbongo lelo pas de problème tikanga nakanga bafoto ozali ndeko na nga mobali yango ngai na tekeli yango tolanda mozindo ya filme na biso grand frère ozonga kan ntango kevile osombela ngai bize ngai na olata yango te eza malamu te mpo na yo na osombela o jipe ya kitoko ona olata yango nde moto ebongi mpo na yo kasi bagarso nyonso tu oyo baoyaza moya pa na korepondre bango te o ntango okoma prêtre
na kolukela yo mutu moko wakoza malamu mpona kobala yo. Kolanda bato ya basse classe te. Eske nga naka bebe yo fosa choix malamu. Papa boyei malamu, boni boza malamu. Oui, tika biso mwa place mukie. Na ngina sola na ndeko na mobali. Parce que comme une grande fille, hein? Ah, bana lelo. Yoka malamu. Ikeme foma mwana na ngai. Awa na 30,000 naira pona yo. Rotuna nde nini ngai nazwi yango? Ongo bakele na teki te. Na hypothèque mabele na biso pona 5 ans. E bafuti 30,000 naira. 30,000 naira oyo ezali pona yo. 20,000 naira pona ngai na bokipasio mosusu pona ndako. Fo pe tofuta mbongo oyo mwa mwasi oyo ayaki ya koincite biso. Joao oyebi oyo kosala mpona kokompeta yango. Papa, merci vraiment mingi. Mais 30,000 oyo. 30,000 oyo. Eza mukie. Hey, eza mukie papa. Ah, mwana ngai. Ngai na yina ba insult. Bazo ko inciter nga na gauche na droite yo yebi yango. Hein? Na sipota yango te. Olo bango facilement ke eza mukie mbongo yo mwana nga mobali. Elo mususu. Dalingaka te ba manière ozo tambola na village osa eloko. Ezo rendre nga ridicule, ezo chauffer nga tina mikuwa. Na kosala nyonso eza na pouvoir na nga pona na rassurer que mwana nga azali inutile te. Mwana nga azali utile pas de travailler. Vous comprenez? S'il te plaît. Gérer yango. Ouais, okoko pe ko okoki po comme ça ngebele ko sa pe activité malamu. Na promettre autant nyonso na comme na ville na rendre ouvert. Lukaka billet pona ngai pona luka un peu bongo lisusu. Ola mwana nga mobali na peso confiance mwana nga mobali. Na yebi oza capable osala. De dami. Ouais, nalia déjà père. Na benga ngozi amemelo biloko. Ngozi, grand frère. Grand frère. Memela la père Damas. Tolanda mozinda filme na biso. Baya to lukala, to travailler, dire, to longwa ba distraction, to longwa na matalana, to longwa na buzoba. Tota ba famille to wuti. Ti lelo zwaka vi na yo na comparaison na ba fertilité na buzoba. Toza na combien déjà wa? Na o compter nanu. Ah, tu as mis qu'on a 30,000. Au 40,000, c'est sali. Et sali 70,000. Bon, je coca te. Na comprendre te. 70,000. C'est ça mouki. Na communauté o nyoso. Taya koyo kaka. Ba meka kosala eza possible. Lobi to pe lobi wana. Eta na ezo kobeba du jour au jour.
nga moni yango nde tosengeli tosala po eta na eza malamu te. Soki omoni ndenge na nyokami mpo nazwa mbongo, ndenge na mitungisi, nayebi te, pesanga mbongo ngai na obombango. Garde yango malamu, ekozala bien garde. Nga ke toka na nga mai, zonga tanga malamu, eza malamu te ntango bosambaka na bino bato mosusu balandaka bayokaka. Président ya basi, est-ce que oyo okonseya mwana wa mwasi oyo? Yango tuna nga, est-ce que omonaka te ndenge atambolaka na village oyo lokola mwana mobali wana pamba? Il paraît que azali sope licencié depuis ayawa akotambola aza feneya ayebi kutosala te. Ye ayebi kaka kosaka na mwana wa mwasi. Mwana ye azomerite mwana mobali aboye te. Nasolola na mwana nga mwasi sérieusement. Chaque fois nayebisa o ndeko na nga, nayebisaka ye nasolaka na ye jour et nuit. Ongi naboma ye, koboma ye te o. Oyo eza sûr que plus tard akoyeba oyo ezali malamu. Nakoboma ye te parce que eza boye. Yo kozwa beau fils lokwa ikemi ete. Ndeko na ngai ntango bosambaka mosusu fo bosemefiaka na bato baza zinga bakoyokaka. Conseil gratuit. Pe aye na lieu de rendez-vous. Chérie, ozaki wapi? Depuis na nde ozela yo? Nazalaki na mama na ngai. Devine nini? Nazala mwa petite bonne nouvelle. Papa alukeli ngai 30,000 naira etikali 70. Jusqu'au trouver mbongo na mosu nde nini? Honnêtement nayebi te. Mutu nyonso akopesanga mbongo wana nakokobosa na mutu ala te toute ma vie. Obim komitungisama te, nyonso yoleka malamu. Zaka calme. Obi secrétaire ya mwasa village. Obi ke ya fingi papa nanga parce que tofutaki mbongo asengaki te. Pauvreté ezali malamu te. Oyebi nini? Komitungisama te. Tolukaka moyen. Simba. Fitepe. Ketika na mai. Mwasi waza toujours na souci réussite na yo nde mwasi wana. Soki nga azalaki yo nanga nasala nyonso mpona pesa mbongo mpo ake na ville. Soki ezalaki eloko moko nakoya kosala, soki nazali na mbongo nanga napesa ye kala, me mbongo eza te. Naza confuse. Yo yebi te ke soki ake na ville, yo a réussir na vie na ye akoya kobala yo mpe akomema yo na ville. Yango na oluka moyen nyonso ya koluka mbongo wana po ake na ville. Ukuju conseil nyoko pesa ngai nayebi te. Soki nazalaki na mbongo nanga na defisa yo, ike mufu azali malamu, mwasi mobala malamu, bien éduqué, rêve ya basi nyonso tu. Nasala siko nini o? Naza vraiment confuse. Désolé, mais faut toluka solution. Soki a réussi yo pe oko bénéficier. Totoka mai toke na biso. Tolanda mozindo ya filme na biso.
Suivez toujours la société avec votre aimable frère Germain Dibane, le roi Salomon, les tontons des tontons, les tontons nationaux. Nakosa ndeni pona za mbongo etikali. Fona ede ikemi fuma ke na ville. Nakosa mbongo na ndenge nini. Za. Alors bakati ne moko. Te nakoyiba te. Eza contre nature. Mais je dois na moni telefona salango. Tango na salango linga so mingi. Nakosa ndeni na lo. Ifana na ndako. Fana luka solution. Tala makanisa bo joba ya bo nyama ya mungulu ya pamba. Ndeko na ngai tala berere mususu na ba vie. Choka. Nakei na forêt koluka bakoni. Kobosa na te koluka yanga iloka kodame Damas. Au revoir dans la sage. Tala buzoba. Ndeko ya psa mwasa zwi makanisa koyiba mbongo oyo bazo kontize ya pasi pona kobikisa molimo ya moto. Basi mususu mibale mususu bazaka aveugle na bolingo. Bolingo aveugle yo te. Faut qu'on garde toujours ba valeur. Ndeko nanga mwasi, ndeko nanga mobali. Faut conscience ki bomoto esalaka. Ok, neko yiba pona mobali. Bonne chance. Ok, ko yiba pona mwasi. Bonne chance. Nga toto apesa minoka ba conseil. Mokolo bako décevoir yo. Oko yeba. Oyo eza ba malédiction. Ba malédiction. Fiko omona bolamu ndenge nini. Ok yiba tata abino ke yiba dika mbongo ya motuya nyonso wana pona kepesa mobali. Bongo omona bolamu ndenge nini. Nabosani machette na nga na ndako. Nini nango? Oza à l'aise? Ah bon? Nandeni? Naza bien. J'espère. Na moi ki obosani so elo te Oza sire Ok malamu. Ba pe Seigneur merci. Bon de la paix. Bojoba. Mbongo na yote. Oko yiba koke kopesa mobali. S'il te plaît, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Ma sœur, mon frère, ne faites pas ça chez vous. Botala ba conséquence ba malédiction bisike utaka. Yo moko oko lukela ka ba malédiction vina yo. Ninango. Ikem. Iza 70 kuganga te. Yo kuganga te. Zombongo yo. Okite village yo mbangu. Te chérie. Nako zombongo te oziongo wapi. Kutuna ba question te yo zongo kaka ngana webiso tout après. S'il te plaît. Ozimbongo wapi. Oziongo ndenge nini eza problème te. Na prometa oke na biso sima. Yo zwango. Merci beaucoup. Tant na comme la ville. Na ko passer numéro nanga epande ko nanga mo pe na obenga yo. Tant na ozonga na village na obala yo. Na lingaka mingi.
Vas-y, chérie. Na promettre yo. Chinekene. Oluo. Papa, maman, Elenge, suivez toujours votre film nigérien La Solution avec votre aimable frère Germain Dibandi, les rois Salomon, les tontons nationaux, sur votre chaîne de solutions Solid TV. Solid TV, votre chaîne de solutions avec les tontons nationaux chaque jour 14h et 23h sur votre chaîne, votre film Nigeria avec les tontons des tontons Germain Dibandi, les rois Salomon.